Mon santé maman chaque ndenge tozalaka na ye en tout cas pona mona ba mal à l'aise ndenge mutatambola ki malade ya makasi en tout cas nazali koyeba ngote akomaki na moins un peu ba souci ya talaka mutu komesana ki na ye prévu fala ki poto mudonga ba bengisa ye régler ki na ye ba conseil kaka etaki lendi sa ye makapitali spiritualité zaki prévu fala dimanche oyo nazana na ndako na ye na visita poto solo na ye na bengaki ngai nazana makambo photo solo là parce que ya kabingi na défense moya même si ndenge maman zaki koya na hôpital photo zonga na nebi kaka no mutayi na mali hôpital basu pona kwa basu hôpital sa soya nzoto to ba examen mais pour moi ba mal à l'aise na nzoto na ye ezala kiti on a koyebite ndenge ni bakomi na niveau kolongola maman minu bisatu nde place na lekela ngai po lobi mokolonga lelo eza mokoni lelo mardi lundi lobi na memi mama minu na ye na moto ezala kiti minu ne apeto solane normal au monde te ba mal à l'aise na yebo na côté normal to solane to komi na ndako azwi numéro na nga boya ona zaki na wa tigo abungisa ya Bruxelles abisinga papa pi ndenge na zawa so na bengyo oyo zwanga uzonga manga na hospital kuna po na kende kokutana docteur moyo ngai na zoko rappeler bino ezake mama liwa mama na comprendre te po mama so azaki na malade oyo ezaki ko ningise nzoto to kokene na nini nga ba te mama ila faiblesse malade de mais mama kufa mama ezole kelanga ndebomi nde salie moi rechit wana eloko lezo kamusanga kolongola mutu minu misatu bala yo zali ne lobi lundi oui oui lelo oui ba longolelo ma akuvi mais ezoko ni yango eloko kamusanga non eloko ezo kamusanga ndango na poso azaki na mal à l'aise tant tozalaki na ye déjà kota mwana na website maman santé yaki bien te mais maman zalaki be tozo seka kutu na kacha mutuka tozo seka na kacha mutuka tinde to komela ndaku abisinga na papa pi lobby na robenga yo pozo ngisanga na hôpital kuna la kenga te maman so benga na kozoka parta ndaku na ye na yo mais na comprendre te lelo baninga na ngandi ba benga ke mère maki mère babi akufinga be akufina ndaku asa na hôpital mama yi koto abenga te na bipe loko mote eloko tinde na zo kama Oui. Ça va, merci. Chauffeur bakumba bakamia location express bisone to vanda na kashi ajishi en cas problème problème moko malade azana mongo ya ko ambulance te nini te bayaka mingi ko secourir para biso poto zo bango to komisa bango na destination oyo hôpital atindi bon pona mama chako mingi azaki oui pona mama chako mingi abana ko zwande ngai soka ye atuninga papa pia azali wapi mona baninga na chauffeur bano aza kuna website etikanga na ko soye na tike na ndako mais comment la santé maman chaque ndenge tozalaka na ye en tout cas pona mona ba mal à l'aise ndenge mutatambola ki malade ya makasi en tout cas nazali koyeba ngote même ti ndenge maman azaki koya na hôpital poto zonga na nebi kaka no mutayi na mali hôpital basu pona kwa basu hôpital sa soya nzoto to ba examen mais pour mona ba mal à l'aise na nzoto na ye ezalaki te. Est-ce que c'est solo nde bato bazolo bake balongoli ye minu misatu yango ememie na liwa po minu yango na mtezalaka na pembeni ya cerveau est-ce que c'est solo penza ke balongola ke minu misatu eloko lobi wana ezoka musanga pona nini na oto yo kanga kaka siko na hôpital po baninga na ngai ba chauffeur babisinga be bayoki ke bato longola mama minu misatu nde eloko ekamusinga be mutu so balongoli minu misatu déjà wana esalaka da bien po moko pamba to mibale okosentir déjà mabe soko misatu epe komaka mystique bona koyebite ndenge ni bakomi na niveau kolongola mama minu misatu nde place na lekela ngai po lobi mokolonga lelo eza mokoni lelo mardi lundi lobi na memi mama minu na ye na monako ezalaki minu ne apeto solane normal au monde te ba mal à l'aise na yebo na bouté normal to soane to komi na ndako azwi numéro na nga boya ona zaki na wa tigo abungisa ya Bruxelles abisinga papa pi ndenge na zawa so na bengyo oyo zwanga uzongisinga manga na hôpital kuna po na kende kokutana docteur parce que ndani azongisaki mama boye no ndenge mama yebo na tiel ko ebelo ko moko
koya na ngandi bomoni ngana hôpital ba ninga na ngaba chauffeur ne ba benga singende mère maki lobby mère akufi siko ya hôpital ndeko son koma na siko na hôpital kwa koyeba sango yo ka bwana ine lobby à partir ba RN to awa longwa ki ba 13h ti ba 14h na sina tiki na songi déjà témoignage nini kosala par rapport ya bato bazolanda biso na ndepe biso nyonso sanga matanga esutukisi biso témoignage nini omoni na koloba nini eza na mosali na nzambe moko alandaka soin ya mama Chaku na ndako toujours sema ye azandaka akendaka alanda basoin na ye ya bapriere na ndako azalaki mpe na bamessage moko ya mama Chaku bokotuna ye mo arépondre nga na koloba ti ozomona bamessage ya mabe to ya malamu bon owana ye moko paster imo wana etalinga te mpo nauti kosola ne sikoyo ye pakamwe po toyebani nauti kosola ne sikoyo ayebisingaki no problème ma Chaku na yebi eza boye wana bamaka bokotuna ye me oyo ngai nazokorapele bino ezake mama liwa mama na comprendre te mpo mama so azalaki na malade oyo ezalaki koningise nzoto to kokende na nini nanga bate mama eza faiblesse ya malade meboyebomire mais mama kokufa mama ezolekela ngai mama azalaki na état normal mino baso bamino balongoli yango seke lelo seke nde balongoli mino wana so balongolaki yango malamu so balongoli mpe mabe ngai na bino tokoyeba te mpo nayebi te mais na bazokaka nde babetelinga lisolo keno bauti olongola mama mino ti ndenge mama kufa wana baningano bachauffeur oui biso bango na batandami wana seke oyo ezolobama libanda eza makambo ya lokuta te euti na kati parce que tozoyoka yango libanda oui euti nde na kati mpo baninga nango bapesinga sutu wana bango nde babenga mpo bainforme nga keno mare aza lisu te. Merci beaucoup papa papi totiki yo. Merci. Oui, pour se présenter par rapport à bateau bazolanda biso. Donc moi c'est Pasteur Zola Mokili. Bon, pour se présenter dans le sens comme d'habitude, ndenge ko bondela pona bana. Bon na circuit na yego le ko yobabi sanga que non. Mama Chaku akufi. Bon. Taba benga kingai a se déplacer place nazalaki. Na eti na HJ awa, babi sanga ke ba yaki l'hôpital na HJ na ya babi sanga que non. Message nini ezalaki na mpo na mama Chaku parce que balobi ozalaki na mwa ba message na ye moko ya koyebisa. Donc message ezalaki tous batango akufelaki petit sœur na poto comme il passe na ye je crois na mois de mars nazalaki wana na matanga ezalaki na je crois na avenue stade to participaki bon à part wana akomaki na moins un peu bo souci hein talaka mutu bon mesana kina prévu fala kende poto mutonga la bengisa ye yakile kina ye akokufa ba conseil kaka etake lundi ça y est makambo etali spiritualité bon ye ko arriver que le no ko après 3 mois passé le susu ya akufi zaki prévu fala dimanche yo nazana na ndako na ye na vista poto solo na ye nga benga kingai nazana makambo photo solo la pasteur ya ka benga téléphone sino ya mais après qu'il était dimanche na zoki tenter na saki programme lobby mercredi nde nakokende mpona kutana na ye na solane mais ya ko arriver ke babenga pe ya mwana moko pe asala kaka théâtre abisinga non mama Chaku auti kokufa na 11h awa bayaki na asija mpona olongoli nesalinga mpasi yango moni na se déplacer place na losa na kati makambo na ye mponga moko na vérifier parce que ezalaki parmi ya bana oyo nazolandela na baprière ye mpasi azalaki na kati. Merci beaucoup. Okay.
tozokufa koma tolia ya nani okomona Nigeria atongi hôpital ya munene boy nani artiste ya biso eza te mais tozokufa nzambe ya mbongo soki ke tozalaki na mbongo biso bacomédien basalela biso eloko moko ya bacomédien ekotisaka mbongo mais tolingaki tokufela mama Shako te tolingaki toleka na hôpital ya bacomédien bazwa ye en charge biso tozosala mosala ya kobunda na mboka oyo critique na biso soki sokoda apesaka biso combien biso sokoda alandelaka biso makambo na biso eloko ya mutu eleka na ba sokoda alandela ebongo sikoyo kobela ya mutu sokoda azolandela te ndenge nini kokote ya mutu ya ndako sokoda azolandela te ndenge nini tozomona pasi na mosala oyo tozomona pasi tokendaka kuna tosombaka carte na biso ya artiste fo tosombaka na mbongo topesaka mbongo boyi tosombi carte ebongo mpona maladi ndenge nini bozolandela te mbongo ya bakarte na biso ekotaka wapi te tosepeli na likambo oyo te tosepeli nango te bolakisa biso hôpital nini botongela biso me bokozala na bapropagande biso bato tokosalela bino kokende kobelela bino kokende bovote mutu entele papa ngai mpe naza artiste bapesanga carte nini natambolaka na carte moko nga moko nasalisa ezala mama Olive ezala mama na biso mama Denis Nyankero mama boza bapembeni ya bapapa biso baartiste tozosouffrir nalobi lokola mwana na bino nalokola ataka chine malade eza na mboka nalobi papa tozokemba tozonyokwama pour ye tozolia eloko te tozonyokwama esika nyonso bozali ezala bandeko ya poto en tout cas tozonyokwama soko omoni nga mokolo ya lelo nabimaka te mpe nalobaka te eske na bainterview na bino bosi bomona ngai me bomoni nga boye soki bomoni boye eveke azwi kanda ya makasi natiki tone ya tata na ye boye naloba pamba te pesanga amen ya bien na continue amen bien mayonnaise na bakisa mosusu soki ozopesanga amen ezobimisa kanda na pikula oyo ebatami na ina wana tofutaka bambongo na inasi ineza ya biso te toyekolaka na ina tokobima na ina boye musala toyekoli na ina eza na tina te na kati ya mokili na mutu akomi alalaki pongi alamuki lobi aleki na tv me biso bakolo musala tofutaka bachaîne na télévision olie chaîne afuta biso tokomi kofuta bachaîne bozoyoka mpasi tozomona bakonzi bolobela biso likambo oyo biso tozofuta bachaîne olie chaîne afuta biloko na nga na chaîne sokoda oza wapi mais nayebi teke mashako abelaki nayebeli omo te me balobi kaka mashako abelaki minu alors abeli minu toyebi te minu yango nde ekoma koboma bato po toyebi bato mosusu abela bacarré dentaire moto abeli carré dentaire balongoli elini nayebi te soki lisumu ni so problème ni toza nango na kati ya mokili biso bata théâtre donc nayebi te donc nzambe ekasala nazolinga nde prison te donc mposi na bino loba mingi donc nakakota prison mpo naotika bana nanga donc nalingi oloba mingi te mama nayebi makambo wana te nga nazoloba makambo ki mama Shako akufi est ce que ozocomprendre nga nazoloba mama Shako akufi nga naza na bakarte wana te nga nazolobaka mama Shako akufi bafanatike ya mama Shako asali mosala ebele boyebi mama Shako bolingaki mama Shako mpo bolingaka ye tolela na bino mama Shako elongo naza mutu akala nasali 21 na théâtre na mutu akala te mpo mama Shako nde mutu akala oui mpo na perdre mutu moko monene natali susi natali bamama linga natali bamama boka donc nayoki mpasi moko na kati ya motema bamama oyo tomesana ovana na bango bamama oyo bacomprene biso bamama oyo bayamba biso na esprit ya bien donc mpasi kaka na motema tolelaka mama Shako pardon me ngai na okende na bahôpital ya mike ngai so bobuti mosema te noke hôpital minene te naza na problème na moto te bon naoba kaka merci na nzambe parce que ye moto apesaka ye moto azwaka oyo ekomeli biso moko toyeba te epana biso ezali mpasi na motema parce que
liwa moko ye brusquement oyo tosatanda nango te donc mawa trop koperdre icone na monene ndenge wana mama Chako mama Chako motoka tondo nde kakanga akoshe nde kele nondo choche wa akoshe nde donc la amemi lango ayokoka mettre donc oyo abeli nde nayebi te parce que azalaki basalaki opération abimaki na ye mpe azalaki déjà na ndako mais sikoyo na ntongo bayaki ne boye na butu lokola moto aza na malade babelela bato bayebisa bato te moto abela seme nini donc nayebi te namoni kaka nde tokoti na bagroupe tomoni keno mama Chako donc tokutana opération nayebi te so ezalaki ya mini to ezalaki ya apani tokotuna médecin non basalaki ana achichi na hôpital oyo achichi akufaki déjà bapartir ba 10 ans 11 ans. Bon, maladie à mine eza maladie comme maladie tout. Donc il y a beaucoup de chance à bien akufi na maladie à mine. Bon ba okufa na maladie à mopepe ya koso toza na lelo. Donc merci pour tout ndenge ya kufi na maladie à mine. Lelo dans le bakana population, bolela na biso ensemble, mama Chako c'est votre icône. O bino nyonso tu bolinga bosepela ni banda moke yango musala ngo banda pe moke mabe fome ko banda wata na kimukolo donc tellement banda yo banda mwana moke biso ko tozala kite mais lelo yo to perdre icône na monene ningo wana o ngaku na wote mata ya maître na ete donc na ebité on a ko loba donc bolela kana biso to lela ensemble to pesa e honneur o sengi na mama donc on nyonso be mama Chako a participer na liwa mama Chako et ça la peut bien ko babi esengo na ba o ba esika pasi ma wana bato bakoya na esika bisengo. Donc merci na bao nyonso baolela na biso bao baolanda na biso en tout cas merci beaucoup. OK, merci. Bande kuna ngai ya presse merci na bino na oyebi sape bino message obotambusa ba comédien na ba comédienne to linganaka to tika hypocrisie. Donc oloba bolinganaka olingo loba ni parla bolingo ya raté mais tout monde non bolingo ya raté mais si bolingo ya raté biso ba comédien to lingana raté au moins na mambe belé mère abeli bat baza awa nande akinde kotala mère bazate yandi mosa beli yandi mosa en hôpital bakenda kotala te bango bayaka kaka bazwa base basali ba vidéo na bango bakangi ba photo non c'est pas bien to lingana na ninga solo mutu ma malade amoni nde au moins nde to ebelebo yebisanga to yandi mosa yaki na hôpital so to yaki ebelebo elinga pesa la bien banya ba mona ba comédien to na bolingo to yaka kaka na tango matanga te to ko pe koya to kangi ba photo te mais pourquoi to kanga ba photo pourquoi to sa ba vidéo waka pote mona oh intel azala ki wana non pe à son âme mama Chako nous sommes de cœur na famille na mobimba groupe sans souci ba olela yo presse mobimba batunyo sur internet merci na bino pour l'assistance pe à son âme mama Chako bravo l'artiste message na ba fan na bino nyonso ba moureux tout ya théâtre congolais. Oui message eyaka ke batunyo so omoni soki bapesaka bapesa mboloko kilo est-ce que batali makolo na ye bafan bozaka toujours de cœur na biso bolakisango na sans souci bolakisango na batunyo so bakufa et ça la passe le 23 juin OM kolo sans souci kufa mère pa kufi sur na juin passe mabiso groupe sans souci olela batunyo so bolingaka théâtre batunyo so ba de cœur na biso bolakisango mère ali sauter paix à son âme bye. Merci. Nous sommes tous vraiment éprouvés na sango oyo tokutana na tongo oyo ya mama na biso ya na biso koko na biso pe moninga na biso musala na théâtre na humour na comédie pe makambo ebele esali biso pasi biso ba artiste mais pasi wana esuka kaka te na mitema na kati mpo motema emonanaka te tosala makasi tobimisa mayoki oyo eza na motema na biso na soutenir famille po ye aza corps déjà akufi ana besoin mbongo na biso te mais famille aza na pasi voire même famille théâtrale mpe ya na pasi mingi bandeko na biso tosala pene fort na kosoutenir soki ata tokoparticipe te mais tosoutenir biran baobsèque nyonso ndenge eleka en tout cas soki baartiste tosali bongo emonisaki entre biso baamour eza mpe ata soki oza artiste te oki mpe kosala moins effort mpona kosoutenir yango en tout cas mes condoléances, nos condoléances à tous et à nous artistes. Merci beaucoup.